Yasolo bande kobana sumi ekolo Kongo lo sako ombo kabino. Lo sako ombo kabino na kombo ya nzambe ya mbungu tule. Yasolo ete bankoko na biso babelela kiye nzapa nzakomba akongo mungali vidi mukulu. Mungu baba, Mungu wa milele, nzambi gawu kalunga. Yasolo ete babelela ki bankomo poete na kati na mboka nyonso ya yekolo Kongo babaneko belele poete bayeba kiye. Baselaki te mondela ya kolakisa eke ya solo belelaka Jova Jireh, belelaka die soki de machin, to linkolo ba commentaire mingi te, mais babelelaki na binoko bekolo na biso. Pote bayebaki ke baselaki te mondele aya kolakisa bango ke ya solo nzambo sengeli bo belela ye. E bongo biso eloko nini esali ke tito za kobelela awa, bandeko bele baza koyeba te ke nzambe azala kanda na biso kosakana te po ete tolukai toyeba te ndenge ni bankoko kobelela me toluki toyeba ndenge ni mondele aya kolakisa biso ndenge tobelelaka Edom. Kanda na nzambe sir biso nde yango wana tosengaki na ebele na kati na bino na kati na biso tosala repentance tobelela nzambe tosenge bolimbisi po ete bandeko na biso bayaki na baeliminati na baframason bayaki na bapede bagay ba lesbienne bandeko wana mpe bango nde bapeleki biso nzambe. Oh oui, est-ce que nzambe azalaki zoba to azalaki bolole po ete alobaki mobali aza mobali mwasi aza mwasi yo na mobali mwasi na mobali sengeli bozala elongo oyo ezali mwana bino bamama esengeli mpe na bino réflexion bomonaki nzambe yango ya bolole oyo ayelaki bino ke te bolingi bokorige ye te tya baperike Chama nzaka pena milai. Chama nzaka milai chanyo sunaza nga contre kabino mama te. Mais bozonga kape sima botalaka est-ce que vraiment l'air bo korishaka. Solo toujours sala makaba bele mais biloko bele pe tout le monde a kapé za na tina moko te. Et la tina te. Sala kama bote na otoboite mama sala yango. Mais mususu eza na tina te mama na ngai. Mwana bino pe na ngi pe et moto pe sa pe bino ba conseil. Po ete boluka pe bopesa bana oyo bakoye balobi matondo na nzambe ya mpongo tolendo matondo na vulusi kimbangu ya ntumumwa matondo na mama kipa mvita ndona ya solo nzambe bankoko na biso tokumisaka ye mato oui topesi matondo na ba oya biso pe bamesana kolanda na biso na kati ya TV lolaka vulusi kimbangu tosenga na bino vous abonner massivement esengeli pe ya solo retourne merci ya kaliboso ba oyo basalaki ke bino o baza kosala ke bino bolanda émission oyo mbukala biso MKN lo sako epai na yo matondo epai na yo mama na biso ana lusako matondo epai na yo papa na biso Emmanuel Yeko matondo epai na yo papa na biso Michael matondo epai na yo papa na biso Willy na mama na biso Marie na kati na Dallas matondo lo sako epai na yo papa na biso Willy Kainga matondo epai bandeko na biso bonso oyo balandaka biso tobosani te matondo epai na papa na biso Francis Bitodi matondo na mabota na bino bonso bamesana kolanda biso tosenga na bino de vous abonner massivement abonnez-vous sur cette chaîne bopartiaka bamission na biso balike na bino bolimisi mwa moke po ete mongongo ezalaka mwa koso moke omoni climat ondenge ezosalama me nakanisi bozolanda nga na bokebi nyonso donc bolimisi na mwa voix ezalaka mwa dérangement moke tozokobetaka bamondongo mondongo oyo bankoko batikela biso yango na tozokolanda nango obele mbamba na kibokoko kaka mwa kasu mwa mondongo mwa tangawisi mwa kaka yango wana boluka te nake na pharmacie arrêté mwa miel mwa citron toujours bozangisaka yango te kozalaka pressé te koluka solution pharmacie koluka kango noki te na lombango te po ete yango ne mingi eza baproduit chimique eza kobelisa bino encore plus wana conseil po tona chaîne na biso chaîne oyo tobatelaka santé na biso nyonso ezala malamu na baconseil na nyonso matondo mboka bino
Matondo pa na yo papa na biso le bailleur de fonds, matondo le sako pa na yo papa na biso Michael ana biso wana, maman Patricia Bila azana biso wana, maman Valentine Mafuta le sako pa na yo, le sako pa na yo Coco Bokechu Amo, le sako pa na yo Coco La Rose, yes le sako na bande ko banso o ba komo matek déjà les bosso bolimi se bodibisi sengeli pour te présenter émission na biso nzamba pambora moko na bino oyo apesi biso purement le sako na ye matondo pa na bino. Alors to sengi pe demande pe papa na biso Cédric Kweka na biso wana papa Willy Kaenga ya yo pe yango wana papa Cédric Kweka azana biso ba motema tiele biso matondo pa na yo. Alors bande ko bana sombi tokende nanu na oyo eza koleka na mabele kolo Congo oyo bayela biso ntango tobisa bino ke kozanga koyeba eza liwa ya mobimba ya ndambu te, eza liwa ya mobimba. Alors ntango tobela bandeko na biso mosusu bakanisaka ke bazoka apprendre bana na bango ndenge basambelaka bandeko ebele baza na makambo wana bino nono mwana nanga pala na nzela na ngai. Est-ce que nzela na yo sambela eza nzela ya nzambe to nzela ya diabolo? Alors bande ko bana some kolo Congo to relaxa bino ngo, alors pour expliquer bino ya solo na kati na kolo Congo il y a des enfants, il y a des papas ou des mamans qui apprennent à leurs enfants la sorcellerie. Balaxa bana na bango qui sorcellerie. Balaksa bana bango solo to bien alaksa mwana na ye nzelo ko aider na venir na ye mazo laksa ye nzelo ya ko détruire bat mutsus mwana ni to bindengwana ya des apprentis bébés apprentis sorciers bazo apprendre ndenge na ko yiba bazo apprendre mwana ndenge ni ya ko bonga na vite bazo apprendre mwana ndenge na ko escroquer ba misusu dans les jours à venir, dans les années à venir. Voilà. Na le rabino qui a sur le biso to luka katoti la rabino oyo nyonso ezawana. Donc voilà, c'est parti. Il est né dans le Seigneur. Il est né dans le Seigneur. Je vous salue. Je vous salue. Je vous salue. Je vais dire à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un. Quand Jésus est monté au ciel. Quand Jésus est monté au ciel, Jésus, aïe 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 aïe, Jésus, aïe 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 aïe, Jésus, Jésus marche comme ça. Quand Jésus marche comme ça, quand Jésus marche comme ça, il guérit les malades. Aïe aïe aïe, il guérit les malades. Il guérit les malades. Voilà, pas si peu il y a comme on a des choses pareilles. Papa wana ndeko wana mobali akaanza kwa prendre moi quelque chose de bien pour l'avenir nae. Nzoko ataza kwa prendre moi ndenge nini akoza l'escroc comme ba pasteur to yebile na mokili. Moi na kwa prendre ngo na basage ndenge nini ako escroquer lobby na komo na Nzambe. Voilà. La situation to vivre na wana kati ko Congo papa mama kebisa mwana na yo ko ngate ba prendre biloko boyi. Il faut que moi, naza inconscience de la tenir dans sa koloba. Aza ko reproduire au baza kolobé nae, lobby a kosala encore méchant, escroc, malfaiteur ko leka Félix Antoine Tshilombo. Moi no a kosala escroc, frappeur ko leka Antoine Tshilombo. Voilà bande ko bana somi kolo Congo to ya kawana po ete to pe sa concert bande ko na biso o baza ko yeba te esika nini to za kokini. Alors bande ko bana somi kolo Congo ya solo. Ceux qui vont le sonne kangaka moto na makolo ne batonso batambola kate. Ceux qui vont le ridicule bomaka ne moto ko la Tshilombo ko tambola le soute c'est fini. Mais Tshilombo qu'est-ce que tu attends? Tshilombo za ko c'est la nini vraiment avec une humiliation nyonso yo ozwi na mokili. Qu'est-ce qu'il faut encore te dire?
Chilombo lingito le la yo na monokoni pour comprendre que ou échoué na ba plan nyonso na bato ba tchaki yo, ils ont compris que ça ne sert à rien de se dégager. Oyo kisi bande kona biso akasai soni. Oteki même kasai o pesa na maboka ba tuti wande. Voilà Félix Antoine Chilombo, autant koloba, vraiment c'est triste et ridicule. Chilombo ne voit pas le signe du temps. Bah signe du temps où il y a ces accords de Kaliboso Chilombo avec ses amis, bah vous mon amoté. Bah quand c'est qu'il y a solo, bah ça continue pour cosa, bah bien à Congo. Nzambe pe na bango, asa patient. Nzambe 1000 ans et pas Nzambe za mokolo moko. Régner na yo. Mokolo Nzambe za la kamoko. Alors, Félix Antoine Chilombo, aujourd'hui, bande ko ba éviter qu'il y a solo fin ya reine ya Félix Antoine Chilombo, c'est la kala. Pour votre compréhension, et c'est la kala. Mais Félix a prolongé na mutu makasi. Mais Nzambe a kolakisa Chilombo très bientôt que ça ne va pas. Et na lobe la bino que Chilombo borete na ke lokoyo. Mokonzi moko te na monde akozala humilié ou akoyana après ou akozala humilié koleka Chilombo akotikala kobotama te. Oyo akozala humilié lokola Chilombo akozala kate. Oyo tokovivre na Congo eza humiliation ya konti ya monde mobimba ke oui ekotikala histoire ke président moko alekaki ya bolone na kati ekolo Congo ya zoba na kati ekolo Congo tomona te avec Chilombo. C'est connu même avec ma parrain. Ma parrain Chilombo aujourd'hui bango nyonso bayebi que Chilombo aza humilié koleka bango nyonso. Vous souvenez-vous encore que Chilombo a convoqué les gens à cette invitation? Il y a ba jeune na wapi na kati stade à martyr. A komi kuna na kati stade à martyr, ba jeune basambosi. Bato organisaki albino l'église le retour basambosi. Chilombo n'a pas fini, n'a pas arrêté là. Abengaki oba bengi pape pe yaki wana ya solo pape pe asambosi. Chilombo n'a pas compris. Chilombo qu'est-ce qu'il veut encore? A osé encore. Alors que bengi ça Emmanuel Macron alle kanakati le Congo pour être apesa ye moi mpuf. Emmanuel Macron a sambousié le locon, Mokili Mobimba parle de cette histoire. Il y a visite, il y a Emmanuel Macron, na Chilombo, Bassambou. Mais, na français, na congolais, faut comprendre que va signe du temps, c'est fini. Alors, Chilombo a osé encore, la journée, ma maman, hier, ko benga ba maman, ko corrompre banko l'accent que oui, nazana bino et longo, mais ba maman pe molimo maman qui pa vita et côté ba maman le bi Chilombo yoza ya bisote au trape kozala jamais ya biso bolanda ce qui s'est passé na katia palais du peuple oyo Félix Antoine a regroupé ki ba maman et nayoki que la plupart ba maman la mingi bazalaki sélectionné et ça ba maman ya Kasai baluba bazalaki a majorité bango mais ba comprendre que et là, on est lié si bango. Allez, voilà. Voilà. Nakati a parlé du peuple. Chilombo a vu le bâté, bana ba maman ba tomboki. Ba maman le bâté, dollar kita. Koko sa bisote dollar kita. Chilombo sil mayele, atelemi azo bâté, lokoni na bensengi ba maman yo, beko sambu sango encore une fois. Chilombo, voilà, devant ba maman oyo, toya bengaki. Voilà la situation aujourd'hui. Chilombo a invité ma maman et comme voilà, bon mon yango. Alors, franchement, tokolo bayango ke ya solo Chilombo déposé. Chilombo déposé Luka moyen sur au kima. Pour que l'eau comme ça, ça les a été. Ozo prolonger pour que ça ozong ça balle pas ya Hippolyte Kanaba peut pas touti et pour simbate qui m'a permettre yote Chilombo. A permettre te ba touti va zonga suna Congo. Bozana bango kokene na yo, c'est fini l'histoire de Tutsa au Congo. Retenir yango.
Kokeneno Félix et Sili épisode oyo abino bokriaki et Sili oyo nyonso babengaki politicien yebaka ngo ke épisode na bino et Sili oyo nyonso babengaki parlementaire sénateur ministre oyo atambolaki na époque ya politique anambe oyo ayaki na époque ya Félix Antoine Tshilombo boyebaka ke c'est fini boluka soki bokopikola bandako boyibi escroquerie soki bokopikola ngo bokende yango wapi bopikola ngo bokende mais boyebaka ke prison ezali jugement ezali kaka na Congo wana ato kini wapi tokorécupere yo ozalaki parlementaire ozalaki sénateur zonga baarticle botiaki na kati na constitution orevoyaki yango tote bitumbu eleka na kati de Congo nombre bamort bakufa baboma na kati de Congo pone bolobako na parlementaire pone ni bointerpelaka bato wana nyonso te wana nde esika bokosamba. Voilà, bandeko, tolbaka tout le temps que malobananga inganga, voilà, malobananga inganga, Tshilombo Atsambo, libosa mama, nakati na palais du peuple, voilà, oyo, elekiwana, ezali pasi, ya komona, yangoke, Félix, c'est fini, pour naye. Alors, toujours le kato ebadano, est-ce que c'est que toujours le c'est fini pour la Félix? Alors, toujours le kato eba de l'autre côté, la bandeko, la buse de Soussou, oyo, yabaka sayen, bazo penser quoi? Toyo kana. Bandeko Bakasayen, va penser quoi? Je demande à tous les services de la justice et de la sécurité, ne venez pas me suivre. Moi, je vais vous choquer. Et il a appelé, c'est un monsieur qui doit être condamné à perpétuité. Dans un pays sérieux, on dissout le parti UDPS. L'UDPS, c'est dit parti national. Alors, quand vous allez dire, nous les Balouba, je vous ai toujours dit que l'UDPS c'est un pays, c'est un parti tribal. Mais les faits sont là. Caucus Kassai. Alors, moi aussi, je dis ceci. Parce que ça est trop. C'est la énième déclaration. Ne dites pas plus, ne dites pas. Non, attends, je veux le dire. Non, je vous empêche. Je veux le dire. Je vous interdis. Je veux le dire. C'est la énième déclaration. Vous les Baswahili, vous les Bangala, vous les Bakongo, c'est notre pouvoir, nous les Bagos. Tu n'as pas entendu ça. Mais elle est dans la suite présidentielle. Alors moi aussi je dis ceci, vous les Baswahili, vous les Bakongo, vous les Balouba, vous les Bangala, ne votez pas les Balouba. Est-ce que ça peut passer? Moi je ne suis pas tribaliste, je ne peux pas dire ça. Et en plus, la loi électorale est violée. On n'a pas encore commencé la campagne. Si nous avions une justice, vraiment justice, la Cour constitutionnelle, toutes les personnes qui sont dans cette manifestation, la CENI ne doit pas accepter la CENI ne doit pas accepter leur carte, il faut leur ravir leur carte. Et invalider tous les membres de l'UDPS. Invalider tous les membres de l'UDPS. Nous ne sommes pas encore en campagne. D'où vient cette histoire? Nous, caucus du Kassai, nous n'avons pas, on ne cherche pas le pouvoir. Nous sommes le pouvoir. Nous allons les diriger en cours. Peuple congolais, Bakomiaka Dino Lokola Bakayas. eloko nyonso bato basali batulungulungu ezangaka te me na kosenga na bino bozala kaka na bomoko ntina suka objectif de pese ezali ya il faut passer encore la deuxième mandat majorité dans le Parlement. Aucune
Kassai maintenant est en vie. Jean Kassai, comme on a fouetté les Balouba n'ont pas le pouvoir, mais les Balouba sont pouvoir. Voilà, Toyoki, que vous allez voir pour diriger Bissot pour qu'on ait Bissot encore en Kayansa. Il y a solo Toyomoni en gros vraiment que Ebaniko Kokusama pote le comme Susa Kolobezate la carte de Congo. Vraiment, de quoi lobby, campagne des alliés, nous les pas dit dans nos thés, mais voilà, le parti au pouvoir va décider campagne Ebanda. Alors, Ebandi, Babandi va déclarer campagne à Bango, Ebandi selon Bango. Nana condamné Bango à Zate. Et bon, au monde, mais c'est une ligne. Mais c'est une que Congo, Moukolo Togo a pouvoir, Togo Nyata Bango. Voilà la situation où ils ont connu Kanakatini Congo. Voilà, ben de combat la somme Congo a solo que Tango Mobutu pe ya solo makambo belé et les kaki na katene Congo boba yeba kité de solo Mobutu azara ki pe n'importe wana mais makambo to ko mona lelo na to mona kiangote rappel d'histoire bola na élément to tiera bino bola nda boyoka makambo nini et les kaki n'importe ya Mobutu. La fête est terminée. Il n'y aura pas eu le 30 juin congolais ni au Rwanda ni au Burundi. La plus petite république d'Afrique et le royaume le plus exigu du monde sont entrés dans l'indépendance sans histoire. Pourtant, les Rwandais et les Barundis ont pris le chemin le plus difficile qui soit, le chemin de la liberté. Cela, le chanteur aveugle de Gitarama Rwanda qui chantait bien fait de l'indépendance et les mérites du président Kayibanda ne le sait pas. Les chiffres sont impitoyables. Dans 20 ans, la population du Rwanda et du Burundi aura doublé, 10 millions d'habitants qu'il sera impossible de nourrir sur un territoire grand comme une fois et demie la Belgique. Pays essentiellement agricole, le Rwanda et le Burundi dépendent d'une seule culture, le café, d'un seul client, les États-Unis. Mais déjà, la production du café est tombée cette année de 35 000 à 20 000 tonnes. Le déficit budgétaire est permanent. Sans le demi-milliard de francs versés chaque année par la Belgique, c'est la faillite. À cela s'ajoute au Rwanda un problème intérieur non négligeable, le fameux terrorisme Tutsi, les Inyenzi, les Kankrola comme ils se nomment, qui cherchent par la violence à reconquérir le pouvoir, à briser la révolution paysanne et à assassiner son leader, le président de la République, Grégoire Kayibanda. Que faut-il penser, selon vous, des Inyenzi, des terroristes Tutsi? Est-ce que ça représente une force suffisante ou bien est-ce qu'une réaction désespérée de certains exilés Tutsi? C'est plutôt une réaction de quelques aventuriers qui se servent d'une certaine jeunesse plutôt de bandits. C'est donc plutôt un problème de réduire le banditisme. Et d'ailleurs, depuis que vous-même vous avez circulé dans le pays, je ne sais pas si vous avez pu rencontrer ces terroristes Inyenzi. Le fait que vous vous trouvez dans une région comme celle-ci vous montre que le problème n'est pas spécialement important. Mais le lendemain même de cette interview, des terroristes Tutsi venus du Congo, de Goma, pénétraient en masse dans le nord du Rwanda, à Wengeri, où les villageois armés allaient les décimer un à un après une chasse à l'homme impitoyable et cruelle. La garde nationale rwandaise, cette jeune armée formée il y a 1 an et demi, encadrée par quelques Européens, allait recevoir son baptême du feu. Voilà qu'est-ce qui sort dans les bouches des Moutassa de portage Mundele. Alors oui, les terroristes Tutsi. Donc, ces gens qui vous, quand ça les lots, qui ont histoire moko ya sika, voilà la juribino élément pour nous sabino qui est histoire moko ba belge ba yeba kiango. Les Occidentaux savaient bien cette histoire pourquoi ils ont fait confiance à ces Tutsi, parce que ba yeba qui qu'ils réputaient les terroristes. Alors, bah, tinde qui bango pour ça le terrorisme na Congo, ce n'est pas pour rien que si vous voyez aujourd'hui, les Français sont derrière les Tutsis. Parce que, bah, il y a des Français, bah, des terroristes. Les Français, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment, bah, groupe, bah, terrorisme, bah, récupérer Bango, bah, dans la ciment, la Bango. Et effectivement, c'est ce qui se passe au Congo. Et les mots, il y a Kala, bon, on a noir et blanc.
C'est là que vous allez comprendre que l'histoire que nous vivons aujourd'hui au Congo, les Belges, les Français, les Occidentaux, baza au courant d'ango que qui sont ces gens qui travaillent en connivence na bango. Vous voyez que c'est un grand criminel. Et ce n'est pas pour rien, c'est confiance, ça là c'est ça le boulot na Congo. Alors bandeko était à moko na bino, eza ya lelote, eza ya kala, yango na kanti boyoki histoire wana oyo eza koleka na mabele ekolo Congo. Lelo eza ya makamu ya kala. Banda des ordres de kala. Des ordres eza lelote, mais lelo batondi na parlement, lelo batondi na sénat, lelo batondi na institution na kati ekolo Congo. Bazo lukanini, bazo na plan oyo mindele, bazo bomba na sima. Toko le mena bino yango ya solo cette histoire oyo boza komona ke mindele bazo bomba na sima, bazo semblant de ne pas comprendre que non, qu'est-ce qui ne va pas avec le M23. Bayebi que ba M23 n'existe pas, bayebi que sont des terroristes oyo ya occidentaux engagés pour créer des ordres na kati ekolo Congo. Alors, comment faut-il se comporter nous les Bénin Congo face à ces terroristes? Il faut qu'on ait la démocratie. Pour bango ba bomber sur la démocratie, bazo tina ba terroriste. Biso pe to ke na bango d'une manière open que otie le corps, biso pe otie le corps. Otie biso pe otie. Alors bandeko bo penser que et que c'est la caca parce que on attend les blancs, on attend la communauté internationale, ils vont condamner les Tutsis, ils vont condamner les Rwandais. Arrêtez de rêver. Ils ne vont pas condamner les Rwandais parce qu'ils savent qu'ils sont derrière ces Rwandais-là, des terroristes. Ils sont là pour nous terroriser, pour voler les chefs du Congo. Et vous pensez, ils vont condamner Bato ces terroristes? Non, l'histoire de ce que c'est du Yakala. Ok? Babanda Kala Makambo terrorisme. Batuti Rwandais. Alors, merci pour la compréhension. Merci, Nyonso Bazakoye, Bateke, Yasolo Makambo, Nyonso Tsako, et banakala matondo ba like na bino ba like na bino to on a besoin ba like na bino tozo kokota na mosindo ya information na biso oyo tele bino lelo ya solo bandeko to la nanano audio moko na tiela ki bino oyo na kanisi boyoka ngo na audio comme ça na kanisi boye ba makambo nini eza koleka jitu mbote na biso bandeko mbote na biso webi biso na baluba balobaka, je peux pas dire ça en chiluba na biso baluba balobaka soki na mboka bozala muta makasi okobanga te parce que à tout moment soki momona ye okobimisa mutu na bino ya makasi mais baoyo bakanisaki Chilombo azali l'homme idéal pour la bakasséen, ils se sont trompés carrément. Oh, c'est vrai. Donc bandeko Bomibungaki, le Kasai n'a pas un homme fort. Chilombo, azali homme fort pour le Baluba. Nayebi Sarabino, Baluba, mbote na bino nyonso, mbote mama Christine Matondo, Baluba, bazali victime ya makambo ibele ndenge za na este, mais mutu moko alobelaka ngo te. Ah bon? Batu balobelaka ngo te. Batu bazokanisa Baluba bazo soutenir Chilombo. Bozela na élection, soki élection bozala libre et transparente. Et vous allez voir que Chilombo a échoué à 100% na Kasai. Le grand Kasai nyonso. Oui, si réellement ma élection pour les gars condition moko démocratique et paisible, on a cassé à combattre un record, on fait mon monoko, mais comment expliquer? Mais moi, voilà, Baluba comme juif, il y a son autre à cause de là, na kanisi que votre ticket la Chilombo tant milité, bande de contribution à Kasai parce que toujours comme on a que il y a solo passé dans mingi et pas il a binon, bande de contribution à Kasai pour être oyo bozo payer l'ordre de tribu et ça des binon pour te passer non so bâtir des binon be koro musu oyo c'est vrai qu'à binoté ba il touré baté oyo za koloba ilunga ya Kasai to ilunga ya Rwanda. Ba ilunga ba kabongo ba nani ba chintuntu ba nani ba ngonyoso ba nani ba bana ya Rwanda ba tuti wande ba komi ba Kasayen ezali passe mingi bozango sérieux ba de konona Kasayen bozango sérieux pour bozango na légèreté Félix a donc continué mais malheur na bana na bino
bana bino bato bakofuta oyo nyonso chino bazolona lelo chino bakokima chino bakonseraka kokima ebongo bino bokokima bokende wapi mais atikeli bino libabe atikeli bino oyo nyonso ya bamalédiction oyo bino bokosibir nango na Congo era boye bolukaka ndenge nini bandeko na biso bachef coutumier ya Kasai bachef de terre ya Kasai bolukaka solution maintenant tant que Tshilombo est encore vivant. Arrêtez d'entrer dans les distractions, les élections, tout ça. Non. Boluka ka solution. Bana betu akasai bolanda. Boluka ka solution. Ndenge ko se débarrasser na be nyendi wana ya tutu wande dans le Kasai. Comment récupérer vos noms? Ba kombo na bino. Pour que vous ayez la légèreté, mais on va construire wana ekokende de génération en génération. On a passé la carte de la Kasai. On a tout le temps mal balanganga. Na ça bien tout le temps ba ndeko na ngai o nyoso ba congolais nyoso mais le long na zone localement paragraphe je m'adresse au Kasai. Les dangers c'est vos enfants qui vont subir les conséquences. C'est vos enfants parce que là ils seront mélangés. Mélangés. Et le Kasai Zinale konani ilunga kabongo ndikunanga ke yaka ilunga kabongo abinngo lwe chiluba nzoka te tuti wande les dangers c'est ça le no kozo mona normal mais bana na bino bakofuta yango bana bakasaye o baka bango bazu bakombo bakasaye ba pesi ba tuti bakosala bon. C'est le moment. Il y a, je pense, il y a une semaine, on a présenté une stratégie de faire ce que les autres amis, nous avons approfondir. Comment on quitte sa batouana? Comment on boit sa batouana? Na katia kasai batona ba bimi sa polele baba na kolba non oya za kasai ta ko bisai mogote ngaza kasai ba kusanga komba ko pesa yangoyo o épargner bana la bino na kanto bo comprendre très bien yangoyo voilà matondo lo sako na bino nyuso boza ko na biso voilà to moni ndeko bete mazana biso to moni mama Angélique na vangi ana biso wana to moni mama na biso Fatuma Banza zana biso wana lo sako panayo mama Fatuma Banza lo sako panayo mama na biso Olga Julia Makese lo sako ba like na biso sera très grand plaisir vous like pour te ngana kaukananga mungongo na bomoni na zala ka mwa kosukosume na yeka na za ko ganga pona bino pona ko sauver o lobi ako condamner ngai na yebite soka uta wa pas condamner nga parce que o nyos toza ko loba yango yo eza ko salema alors quitte à vous cause ma précaution déjà que tous on a un problème très sérieux na kati le Congo. Voilà au pays de Félix Antoine Tshilombo passe botala réaction d'un bailleur. Tout le monde bailleur de forme razawana bailleur moko ya ndako pe botala na kisasa kama Kongo salama. Tata Lupango moni boye a condamné ba locataire. Moi na bango esili lelo fallait ba bima. Ba limité. Yango moni Tata Lupango a condamné bango na yebite soki mo cannabis toza na l'état to l'état sala te ko makamba boyana na mona te. Garate esili lelo pete ka Tata Lupango nde akangi boye. Na yebite l'état atanga na biso makambo tala na condamné ba tout. Est-ce aba les prison to eza nini l'état tala makambo oyo alobi moko alobi abangaka mote ye moko nde aza l'état Voilà. Propriétaire bana bazana katina ndako propriétaire tikadina na porta lobi bana botika na katina kasho poza ndako na ye la loi
de ce Congo est grave. Voilà. Tout ça qu'on vit vraiment la carte le Congo. Alors, toké la carte la mboka Nord Kivu. La carte la Nord Kivu et là on est à qu'on les kakuna. Boyoka ki moto ba benga ki na kombo ya Mwanga Chouchou. Mwanga Chouchou, oyo criminel tout Rwandais, ami ya Félix Antoine Tshilombo na Hippolyte Kanambe. Les gars en question au bakangi dans la prison Koloyo, ba sala GP ba okimisa ye na Rwanda. Pour l'instant, azananou na kati ya prison ya makala. Kuna ba fui na kati na concession na ezo continuer. Botala oyo bande kona biso bakeko kundola encore na kati ya nini ya concession na ye oyo azwa na kati de Kolo Congo bande ko tanto lo bagake tous un problème à casser avec ce tout rwandais batebele ba mona ka biso de tout salaka ba ventil. Voilà oyo bakeko découvrir. Voilà des armes de guerre, des armes lourdes de la Katia concession. Alors, mes chers amis Bolana, déjà, les cigales qui sont à Kinshasa, qui sont dans les cafés, dans les boîtes de nuit, dans les terrasses, oui, effectivement, on va mettre dans la terrasse. Alors, ils sont en danger. En danger, oyo motaza na Kinshasa na kati ba concession na ye acha na Kinshasa na ndako na ye bake kuzoba arme ndenge na ndenge. Est-ce que ça y moko? Ça c'est la grande question à reposer bino. Bino bande kona biso bozo jour na légèreté. Tant que toza ko loba bino bozo na bango, bozo melana bango masanga, bozo bina na bango, bozo ko yeba te que vous êtes en danger. Kinshasa vous êtes en danger. La guerre est là devant vos portes. Ba arme o moni na kati na est ya muke o eza na Kinshasa na ba parcelle na bango na ba mapango eza klo o boye ba kate nani akota na bimaka o boye ba kate vekini bela bino banda kala opération tebinda bo luka bango boye ba nani voisin na yo nani akipa bandeko lobby bo la te mama eza mwana bino je me colle ngole boye akula te ba tout ça veut ko beta masasi na Kinshasa boke bandeko bino mawati bote bandeko na bino tango tozola musabango bona muka bokende ko contrôler mapango wana bango bazolinga mukolo wana batu ba kobimisa minduki ba bimise na mabulu ba bimise na mapango na bango ba bandeko beta bango e bango lela. Voilà au souhait bandeko na biso na Kinshasa o baza wana ba sepela ke ko robina rumba kuna na fali eza mawa mingi passe mingi pona bino
pote tant toza koloba bandeko baza koyoka te bazo continuer rumba bo continuer rumba to kotala ndenge ne kosoka bomoni oyo nyonso batie wana comme ba preuve bomoni yango kia solo eza kosakana te miba masasi minduki eza na kati ya bandako ya bato babombi yango na kati ya bandako ya bato eyo baza koyeba te kia solo lobi bakebele bakoya kolela na makambo oyo nyonso eza koleka na mabele ekolo Congo. Il est temps pour la bino bandeko bolamuka to bundele kolo Congo to luka to yeba nini oyo eza koyela biso. Allez, tozwaki élément moko bolanda. Comment prendre à son propre pays 92 millions de dollars. On vous explique. C'est ce qu'a fait la famille de Joseph Kabila, l'ancien président de la RDC, aussi appelée République démocratique du Congo. Comment 1. Détourner l'argent des institutions. Impôts, ONU, élections, routes. L'idée est de récupérer tout l'argent public possible. 2. Stocker l'argent, puis le transférer dans un endroit sûr, pour le clan Kabila, dans cet ancien garage de Kinshasa, dans les comptes d'une société écran, Sudoil. 3. Retirer du cash. On peut même retirer une partie en espèces, comme le prouve ce bordereau de retrait de 6 millions de dollars. Car pour ça, il faut avoir une banque. Enfin, sa propre banque. Ou plutôt une banque contrôlée par la famille, comme la BGFI Banque du Congo. Contrôlée par la sœur de Kabila, Lauriam Teyou, actionnaire à hauteur de 40%, et par son frère adoptif, Francis Selemani, en tant que directeur général. Et quand au sein d'une même famille, on dirige une nation et une banque, ça facilite les choses. Ensuite, il faut être créatif. Florilège. En 2016, pour rémunérer la participation du Congo à une mission de maintien de la paix, l'ONU verse 7,3 millions de dollars à l'ambassade de RDC auprès des Nations Unies. L'ambassadeur reçoit l'ordre de reverser 6,8 millions à l'État congolais, plus précisément à la Banque centrale du Congo, sur son compte à la BGFI. La BGFI va en profiter. Si les 7 millions lui ont bien été versés par l'ambassade, le Congo n'en a jamais vu la couleur. Et à la place, le virement atterrit dans les comptes de Sudol. Vraiment, biso na bité biso ba congolais ba ko sa biso ndenge nini makambo eleka n'époque Kabila na lelo ba congolais ba yeba te Kabila tcha Congo na tout nene Kabila est là est en train de voler l'argent du Congo mais ba ko ka lobi kuna nous sommes des intellectuels. Moi je suis économiste ngana za boye na gestionnaire na za boye mais biloko tout eza ko côté banda Kabila atikango Félix a bouger le côté a obligé à continuer andima oyo Kabila tikaki et continuer ndenge wana tina sukarango. Voilà la situation oyo eza koleka na kati na mabele kolo Congo pays bato aza kolela dollar mati nini mati nzokate mbongo ya Congo eza entre les mains ya clan Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Comment s'en sortir ko bima na kati na wana eza facile parce que circuit bangacha eza ya passe poto bima na yango. Alors, bandeko, bamindele, batum soupe, bazakoloba, mais bakongole biso moko, toza ko penser na moto. On va revenir sur l'histoire de ce pays béni qui est l'un des plus riches de la planète grâce à ses ressources naturelles et ses sapologues. Oui, ça a toujours été un gâteau géant partagé par la Belgique et les États-Unis et des entreprises comme Microsoft ou Apple. La RDC, c'est comme un plat que tu cuisines pour ta famille, mais qu'au final tes voisins mangent sans même te laisser goûter pour savoir s'il y a trop de sel. Et je te dis direct, tu vois la Belgique comment tu la vois, eh bien sans le Congo, elle s'appellerait pas Belgique. Et là, je vais dire un truc qu'on t'apprend pas à l'école. Est-ce que tu savais que c'est grâce à l'uranium congolais que les États-Unis ont pu développer leur programme nucléaire? Donc c'était grâce au Congo que la Deuxième Guerre mondiale s'est arrêtée. Extraire le cobalt qui est utilisé pour les entreprises comme Microsoft, Apple ou Samsung. Donc quelque part, le smartphone de l'ordinateur que tu es en train d'utiliser pour regarder ces vidéos par exemple, contient certainement une part de la richesse de la RDC. Aujourd'hui, un élément qui fout bien la mer de Congo, c'est le coltan. C'est juste un élément indispensable dans nos smartphones. Ça empêche à notre smartphone de trop chauffer et ça lui empêche d'effacer toutes nos données lorsqu'il s'éteint. Tu comprends maintenant à quel point ce truc est super important. Et pourquoi c'est aussi grave? Eh bien tout simplement parce que ce sont des femmes enceintes
des enfants, des hommes qui sont payés 2 € par jour pour extraire ce précieux minerai. Et il y a des millions de personnes qui meurent à cause de ça. Et tous les fabricants de smartphones, d'ordinateurs, de tablettes utilisent le coltan congolais. Et ce coltan qui pourrait faire vivre tout le Congo est sorti illégalement vers le Rwanda qui le réenterre pour qu'ils puissent dire on est les premiers producteurs de coltan au monde. Aujourd'hui, ce magnifique pays qui est la République démocratique du Congo est gouverné par des États, par des entreprises qui pensent que ce pays est un portefeuille. Et actuellement, il y a un génocide qui a déjà fait plus de 6 millions de morts, perpétué par des rebelles financés par des multinationales pour pouvoir piller le sol congolais. On est tous liés indirectement au Congo par nos smartphones. C'est vrai que cette vidéo ne va rien changer. Et là, il y a plein de personnes qui vont dire, mais pourquoi est-ce que tu l'as fait alors? Parce que seulement le fait de savoir ce qui se passe là-bas, c'est déjà un pas qu'on fait. Et un petit... Voilà. Est-ce qu'il y a un pas qu'on fait? Pour vous les Congolais, ça vous dit quoi? Pour la binomoro ba Congolais, en écoutant ma vidéo, ils ont la bisoni. Et la bisoni qui est conscient. Autres la pauvreté, moi, pays pauvre. Nous avons un pays, nous avons alimenter le monde entier. Kabola ka démission. Conscience abattre ça là. Motona mota yeba ki solo bateau nyo sur le système bazola nango pour être ba garder biso l'esclavagisme toujours ba benga biso pays pauvre. Nous sommes katé ba tchabi na tout pays pauvre. Alors les ba tchabi na tout pays pauvre bango bazo continuer ko exploiter ba minerai na biso makamu nyonso biso toujours kansaka oui effectivement tous les pays pauvres. Alors bande ko ba na somme ko Congo ba média les médias autour ko lo bana katina mokili. Oyo, baza pour s'adresser, na makambo belé, le lot doit attirer attention à la vie. Attention à bande konyon sur bonanda. Le lot, regarde, oyo nyon sur les médias, mensonge, oyo c'est là qui na Ukraine, oyo bande ko kosa, makambo na Ukraine, ba médias wana nyon sur ba tourner kon, nini, regarde na bango à Congo. Bolanda très bien. Ba media wana nyonso boloko yoka RFI obolo yoka BBC obolo yoka Jeune Afrique obolo yoka Radio Okapi bandeko ne faites plus confiance ba media wana bolanda bien ba media wana maintenant bango nyonso baza consigné de travailler pour abrutir bino ba media wana tout ba comme si on travaille ndenge ba mnoko ndimate ce qui s'est passé na kati na Ukraine ba mnoko encourager Zelensky, Bazo le mec non, Bazo ça va, Poutine est malade, Poutine va être mort, Poutine comme, média wana nyonso, tourne ses regards na babo na Congo. Oyo kinga tenani. Média wana nyonso boyoka, boyo, oya ba français, oya ba anglais, ba américain, oya ba allemand, bango nyonso regarde na bango na Congo, distraire biso. Attention, bokoyo kami kole zali koya makaboza koleka na kati na Nord Kivu bokoyo ba commentaire belé ba no tiela kabino ya lokuta oyo kwa sire batuke non MONUSCO récupère M23 récupère terre M23 akangi village boy M23 on ba population c'est de bobwenge ezali mensonge bobwenge radio média na bango pesa mo confiance te. Bon, pesa radio Okapi confiance sur te. Bon, pesa RFI confiance sur te. Bon, pesa radio nini oyo journal o nini Jeune Afrique confiance sur te. Ba média wara nyonso ba pesi ba mbongo epele pour te ba ko décourager bino. Ah c'est fini le Congo c'est fini. Ah lo kutane ba sala ki na Ukraine. Makambo tu ba sali na Ukraine siko ba tindi yango siko to la ba ko ba na Congo. Boyokinga malamu. Il est temps pour comprendre que tu vas vivre makambo ya Ukraine na Congo. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous na ba chaîne wana nyonso na tangele bino ba média wana oya mensonge. Parce que sango pa ya ndeko na yo, po te ndeko na yo ayeba ke o nyonso na lobi ezali tango ke moko na bino a se méfier nango ce que bo kanisi ke makamwana onini tout ça na zoko tsara ko black mais c'est une réalité bokeba na intox na ba média mensonge oyo bazo continuer pour travailler na ba RFI Radio Okapi Jeune Afrique na tangele bino ba BBC oui bien ba nyonso bazo jouer ce ko ba jeu ko ba sala ki na Ukraine alors ba bana ko sala biso ngo na Congo. Alors toke na kati na Nord Kivu les jeunes d'autodéfense en action
chaîne d'autodéfense en action au dans village Chacha passer en action dans cadre village Chacha jeune wana ko bunda bitumba bango moko sans appui ya FARDC sans l'armée bango moko lobi na village na bango telimba lobi bon alors tout cela ADF ou bokeba comme ADF bani ko zonga c'est vous remarquez bien là na reçu ça mais na chibino comme ADF bientôt et bani ko zonga moni de fait na armée sur bani ba zongi sa ADF bani ba zongi sa ba ADF. Attention, j'attire l'attention à tout le monde. Attention, maintenant bani ba passer encore na vitesse ya ko bana ko boma bani ko na biso dans le village. Balingo bande ko ba meki na armée peut échouer ba bengi la force ya communauté est africa échouer dans ce moment je vous dis ba échouer ba bike ba yaki mafia ba yaki ba richesse na biso ko luka alors ba balingo partir dans tasiko ba côte sapenda ba massacre ba jongle ba massacre ba ko bima tele bande ko biso pesa ba moto et si ba za ko kende et si ba za ko kima na ba village pa kuta na nango village. Il est temps que chacun de vous, les jeunes, village où vous êtes là, essayez vraiment d'être actifs parce que je sais que 80% des jeunes, la Katina Nord Kivu sont bien armés maintenant. Donc, attention, si vous voyez ces gens arriver, ne les laissez pas une minute. Il faut bien vous contre-attaquer. Vous avez des armes. Voilà, bravo. Jeune Wana na Katina Chacha. Combattre agresseur tout rwandais du M23 voilà pesi bango ka bakana sukuma ils pensaient pas qu'il arrivait que jeune bangomoko ko se défendre ndenge wana jeune se défendre bengi bande ko na biso ya commando invisible ye déjà si koeli déjà mingi na kata na bango si balé déjà pao bon bravo les jeunes voilà moi je sais que vous dire bravo donc il faut plus faire vraiment plus jamais faire confiance à Félix Tshilombo, plus jamais faire confiance à la FARDC de Tutsi. Attention, défendez-vous. Que chacun de vous doit se mettre debout pour se défendre. N'attendez pas des instructions venant de la FARDC ou de Félix Antoine Tshilombo. Ils sont complices dans cette histoire qui se passe dans Katina, dans Congo. Donc, voilà, par là, nous allons attirer l'attention de tous les jeunes, de tous les 4 coins du Congo. Tous les jeunes des 4 coins du Congo, prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Le temps est très mauvais. Le temps est très mauvais. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, sauf que nous avons la légèreté état de bilan. Parce que le village est belé, beaucoup de le village Mobimba. Beaucoup de village Mobimba, sauf que ça qui dit. Bon, là, nous avons dit qu'on a bien dans le village Basali, na Bandundu, na Équateur, na Bas-Congo, na Kassai, partout. Bon, là, nous avons dit qu'on a bien. Na Bakouin, tout y a Congo, bon, là, nous avons dit qu'on a bien. Que attention, vous allez bien préparer avec les armes, tout pour se défendre. Les armes, nous sommes, vous allez prendre en haut, bali, bala la calsulté. Passez ces messages-là à tout le monde. Bana mi bali, les garçons, bon, là, la les sous-soutés. Et veille moko se tourner na katina biso base dans la vigilance il y a comme un faux mouvement bêta n'hésitez plus donc bon régler le bloc on a bien nostro on a une flèche à régler on a un munduki à régler donc dans la guerre nous sommes en guerre c'est qu'on dit tout le monde que le Congo est en guerre c'est que yoki passer message dans le comme sous il y a en guerre vous on a légèreté s'il vous plaît sauvons la vie des autres sauvons la vie des autres s'il vous plaît pour sauver bande qu'on a biso en passant le message parce que beaucoup entre bango bazé informé comme bazé informé bazo yebate loko zo bazo se ka kuna bum kale ba blingo kima zo kima ba ke ko na piège ba che moto kuna pa massacrer bango ba che bango na fosse commune ba bomi bango nyonso voilà ce qui se passe donc il est temps attention dites toujours à vos frères à vos parents de ne pas fuir n'importe où de ne pas fuir, à préparer. Moto a préparé à qui m'a raté. Moto a préparé à arme, nous sommes à qui m'a raté. À une position, gêne tout autour de la savane, tout autour du village, ça même à casse moko na sous-sol, na zamba, na mabele, la vigilance même la nuit.
surveiller le mouvement bato bazoya na kati na butu les boyoki bango comme vient biloko bimele bango na sima communiquer à tous vos amis voilà wana et c'est là qui peut être passer message na bande ko na biso nyonso oyo baza koyeba te ke bitumba nous sommes en guerre voilà vous avez bien compris passer le message aux autres. Alors bande ko bana somme ko le Congo na kati na Beni toujours le message que na kati na Beni voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure là. Plus de 50 morts dans une attaque des ADF à Malio. Mais c'est le message. Yango. ADF. Donc voilà. Et zone. Donc, message en Wangoyo. Voilà plus de 35 bandés qu'on a biso. Oyo, ba massacre bango na ba faux ADF. Donc, voilà la situation de Nini. Ezakoleka na katile kolo Congo. Alors, voilà. Bazokunda bande qu'on a biso oyo ba pas zongi encore. Donc voilà la France la musi ba ADF pote ba monde ba échouer na ba plan na bango nyonso. Merci de passer les messages aux autres amis. Alors voilà là toujours comme message moko bande ko tirer de biso lobby le général Numbi John Numbi projeter un coup d'état avec ses parrains, ma parents, banani, toyebite, entre autres, je suis sûr qu'ils allaient, Hippolyte Kanambe, Oyo, Azanaye, ensemble, attention, tout le monde, on va les déquitter, Bokeba, Hippolyte Kanambe, a préparé coup d'état, voilà, Yango Ana, Batinde de Busso, Yango Awa, alors, Nakanesi, Boyokiamo. Alors, Toko, tu vois plutôt qu'il y a Katina Afrique du Sud. Na kati na Afrique du Sud na kanisi semaine passée boyoka kike banya Rwanda obe mibenga ke banya mulenge eso de banya Rwanda bakeleki na ambassade ya Pretoria ya ambassade ya Congo na Pretoria bakeleki wana nebitu bako jouer revendiquer quoi na kanisi bomona kibango. They don't know what they doing. This is an incompetence of an entire old person who's an ambassador presenting the president of Republic of Congo and allow this kind of violence inside his embassy. But voilà, mulenge banima la sécurité va congolais et dans l'entretien bande ko na biso ba lobby le kuta voilà. Bande ko bazana katboyo. Bande wana wote za confirmation que ba Sud-Africain ba kozonga lisusu lobby na ba Rwandais na ambassade na biso. Ba kozonga lobby. Jamais vendredi. Jamais vendredi. Na ba midi osala o ba savait comme Mosoba. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, a commandé Mokanda na métropolis pour yebisa bango que baboyi oyamba bango. Métropolis a zongisi réponse que bakoyaka. L'ambassadeur a dit ya koyamba bango te sur la frontière au sama. Merci. Voilà, et alors, bande ko ba congolais batidelenga message moko awake na annoncer bande ko nyonso bazala katina na Afrique du Sud que rendez-vous et pesami bango pe bakutana na katina na tout autour ya ambassade. Alors le message est le suivant. Le vendredi au 10 mars 2023, biso nyonso na ambassade ya RDC na kata Pretoria pour dire non na au sitting ya ba Rwandais oyo ekozala na kati ya donc départ na bango lié départ ezali MCDO Yellowville en un vert voilà balobi signé Anderson voilà ndeko atindi bandeko bosangana na kata Pretoria bo répondre bango pe na violence comme bango bali basala bo se préparer bo kende ngulu te bo se préparer ba sentir que congolais père azo sakana soute et comme pendant tango en vita. Alors voilà bande ko la biso na katina na Afrique du Sud il est temps que binope bo luka moyen ba sentir que ya solo baza bienvenue na katina consulto pe ambassade de que pouvoir dans la katina balabala mais ba exagérer te pour na ba yela biso ba menace pote ambassade wana e ko tikela kaka ya biso malgré ba felichulo bo ba ne ba kotango confusion.
Voilà, bandeko bana some kolo Congo. Ya solo ke tango tolobaka bandeko ebele bolanda makambo ebele ona lobela bino otoloba ba mama bokebaka. Na sili bino élément moko bolanda. Comme ça boyeba eloko nini. Après 5 ans de démenti, sous la pression des défenseurs des droits de l'homme, Israël a fini par avouer. Oui, un contraceptif a bien été injecté de force à des juives éthiopiennes désireuses d'émigrer en Israël. Du dépôt Provera, une piqûre trimestrielle à effet longue durée. Elle était pratiquée avant le départ dans les camps de transit où les migrants apprennent à se servir des objets du confort moderne. Il nous disait, vous n'avez pas besoin d'avoir plein d'enfants. Si vous avez beaucoup d'enfants, vous allez souffrir dans la vie. Vous allez devoir travailler. En Israël, on est obligé de travailler pour gagner sa vie. Ça va être dur financièrement. Alors, il nous faisait une piqûre tous les 3 mois. Est-ce que vous étiez d'accord? Non. On refusait. On disait qu'on ne la voulait pas. Des témoignages comme celui-ci, ces 2 journalistes en ont recueilli une trentaine, réunis dans un documentaire qui a contribué à faire éclater le scandale. Certaines femmes nous ont raconté qu'on les a obligées à accepter la piqûre. On les menaçait. On leur disait qu'elles ne pourraient pas aller en Israël si elles refusaient l'injection. Elles n'étaient pas en situation de refuser. C'est leur vie qui en dépendait. Mais dans ces cas-là, il n'y a pas de libre choix. En plus, ces femmes ont une culture d'obéissance et de respect de l'autorité. Le dépôt Provera, un contraceptif pas anodin. À l'arrêt du traitement, le retour à la fertilité peut être très long. C'est pour ça que certaines associations ont parlé de stérilisation masquée. Il y a une bonne dose de racisme chez les responsables de l'immigration. Voilà, bandeko, tant tolobaka, bandeko ebele, ba considérer ngo tu sais bino ke bokeba, surtout na Kinshasa, ba char ya ba piqûre oyo, ba char ya ba médicament ebele pour la stériliser. Bandeko na biso abasi pona kokata mabota ekomi ebele na kati na Kinshasa to bandeko loba bato anondi ba biso te tant to biki bokebaka na nyonso bopesa confiance na pharmacie te bopesa confiance na bakisi wana te. Voilà la situation oyo na kanisi lelo secret bimi na kati na Israël mboka ya Nzambe o bino bolobaka mboka ya Nzambe lola ba mama ebele sesi ba Israël mboka ya Nzambe mboka ya Yesu. Voilà, nous avons fait un plan pour stériliser. Batonga, ba pesa bandeko, ba indo, ba noir, batonga, ba stériliser bango, bokobotate. Oh, wana na Israël, et bon na Congo, et bon, ba indien baza na Congo, ba libanais baza na Congo, ba pharmacie baza na Congo, o fabrika ba kisi yango tina nango nini. Voilà, mingi ezako bomba na kati wana pona ko. Kokanga mabota bandeko na biso po ete plan na bango eza à long terme. Plan ya occidentaux à long terme ko bloquer mabota po bazo banga ke tozala ebele po ya solo te ke Nzambe na biso akokokisa makambo ya bango te bakokoka te, mais prudence parce que mingi baza déjà na kati na libulu wana na kati na piège wana akoza susu zemite po ete asi babeta ija tonga wana sans ke ayeba. Amusé sa tonga sans kayeba, amena ba comprimé sans kayeba. Voilà, owana ezakoleka na katina mabele yekolo Congo pe ezali lokola. Alors bandeko toyaka on a poété to pesa bino. Le meilleur cheptel de la sous-région c'est le Mali. Imaginez le Mali en paix. Imaginez le Mali en sécurité. Il n'y a rien dans la jalousie. On dit ça chez nous à Abidjan. Il n'y a rien dans la jalousie. Ceux qui bloquent le Mali et qui bloquent la République du Congo sont les mêmes puissances impérialistes occidentales qui ont prévu que l'Afrique ne décolle point. Que l'Afrique soit toujours un grenier, une réserve de matières premières pillable à merci. Ce sont les mêmes. C'est le même plan otanien qui bloque l'Afrique de l'Ouest et qui bloque l'Afrique centrale. Écrivez ça. Écrivez ça ce matin du 20 février. Et tous ceux qui dorment dans la classe de l'Afrique des libertés, réveillez-vous. Réveillez-vous, étudiez l'histoire du Congo. Et vous allez voir une photocopie de l'histoire du Mali. Étudiez les tactiques qui sont employées pour dépecer le Congo, pour diviser le Congo, pour piller le Congo. Et vous verrez les tactiques qui sont employées pour dépecer le Mali, diviser le Mali, piller le Mali. Les mêmes. Je dis bien photocopie. C'est une photocopie. Et puis vous allez voir, ce sont les mêmes groupes. Ce sont les mêmes groupes. Ce sont les mêmes
une puissance. Leur manière inimitable de s'asseoir est désormais maîtrisée par l'intelligence africaine des pays. Il n'y a que des intellectuels farfelus qui se promènent sur les réseaux sociaux en train d'entretenir les Africains sur des mythes inféconds. L'amitié, la fraternité afro-européenne. Non, il n'y a pas d'amitié là. Il n'y a pas de fraternité encore. Il y a 600 ans de méchanceté. 800. Il y a 600 ans de méchanceté. 800. Négrière, colonisation, néocolonisation. C'est pas fini encore. Cette page tragique, cette page sombre, cette page inhumaine, elle n'est pas close. Elle est ouverte. Elle est en train de se dérouler. Voilà. Merci. Merci, mon frère. Voilà, Bandeko, c'est à nous de comprendre ce qui se passe là. Bandeko, abonnez à la chaîne TV, vous avez de la chance d'écouter tout ce que vous écoutez là. Il est temps que pour la bino Bandeko, mekakoye bakia solo, oyo nyonso ezakoye la biso na mabele kolo Congo, ezali na biso balançon kolo Congo en écoutant des choses comme ça. Passez les messages, partagez à vos amis, parce qu'il y a beaucoup d'idiots parmi nous, hein. Surtout les intellectuels, des idiots intellectuels congolais qui sont derrière les Occidentaux. Beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on nous a promis qu'on va le pistonner d'avoir tel poste. C'est comme ça. À éviter que poste wana a bénéficié n'a rien, et tandis que les autres les gars le Congo pour naïe bobo mana bino ndenge boliki pour naïe alinka garder atika la kaka mokonzi wana na poste wana o mindele va promettre. Donc c'est à biso bana somme au Congo de partager l'information aux autres pour leur dire que écoutez, nous sommes en danger. Comment éviter ces dangers wana au terrain wana kati au Congo en partageant les messages à gauche à droite, en informant les autres. Yebisa ndeko landaka makambali ba la chaîne oyo. Chaîne ezali pona biso et à distraction te. Yo le mutoko sa devoir wana. Maman yo tata yo de sala devoir wana yesa de ndeko landaka yo kaka vie na biso de dépendre lelo parce que to comme na tango ya verso tango ya vérité ya mensonge ya démagogie et c'est le que na tango ya poisson lelo tango ya vérité et sengé na yo ozo information yebisa ndeko yebisa ndeko azana bobungi pa yebi na été ce que c'était o tike na katina na kosanga ko yeba et voilà. Bako sakanana yendenge, bazo sakanana biso pendant 8 siècles bimba oyo, tu dis qu'on vivre ba situation oyo, toza na ngolo lelo o toza ko luka, to bima na kati ya lebulu, mais banani bazo so kati ya lebulu kaka, bande ko na biso moko oyo, ba soi-disant intellectuel congolais, o baza na kati na complot wana pona bango, nous to tika na kaka wana na kati na complot wana. Voilà, bandeko bana somme kolo Congo ya solo ke makamza ko ninga na kati na mokili bate bele baza ko yeba teke situation eza mobulu. Donc aujourd'hui na kati na Ukraine bandeko ezali ya ko yinda opesi mbwa boyi vraiment na kati na Ukraine la guerre kotangela binango vraiment guerre ezali kuna ko sakana te na kati na Ukraine ba ukrainien ba lobby non moi ba bunda bitumbo ezate ba lobby donc voilà guerre en Ukraine. La Lituanie, Yemoko, Lituanie, qu'est-ce qu'il dit? Donc voilà, guerre en Ukraine frappe dans tous les pays. Zelensky dénonce des misérables tactiques. Voilà, bandeko, voilà, guerre zakuna katina Ukraine, yako sakanate, bandeko, kuna bazali, moto zako pesa bango, ezako kwela bango, kuna minduki ezako kwela bango, ya ndenge na ndenge, voilà, moi va s'en sortir nango ezate na kati na Ukraine. Voilà, na kati na Kiev, na kati na Bakhmut, situation ezali confuse kuna batuana mayele esili bango. Mais dans les médias, bazolo ba juste les contre. Dans les médias mensonges, bazolo ba les contre toujours. Pour na couper cet espoir na ba occidentaux, ba ndima que oui, baza encore espoir que ko gagner guerre na kati na Ukraine. Donc là, difficile pour te gagner guerre na kati na Ukraine. Voilà, vous avez l'information. Merci, na ba like na bino bo balenda ki biso mokona lelo matondo na bino nyoso bande kona biso to moni Congo die tout le soke pa na yo mama na biso Élysée Monsanto le soke pa na yo ndeko na biso Colorado City lo sako na bino nyoso nzambe apambola moko na kati na biso
na kanisi de toute façon lobby tokozana bino na rendez-vous vraiment bolimisi mongongo ezalaki ya malonga telelo boyoki bino moko ke voix pene segelaki e na salate me na bolingo to nango na bino esengeli kaka to kopesa bino basango se bambote losako pana yo roi du Congo roi du royaume Congo losako pana yo Alexandre Kamona losako papa na biso Peko Sevan Songeli losako pana yo ke bambote sako losako mama Françoise ngaka ya yo pe yango wana mama Françoise na biso. Voilà, tout le monde qui bande ko batonga ki ebele na kat na chaîne. Biso lo sake pa ina bino to bosanete mama na biso tout le monde qui mama Fatuma Banda azra ki pe wana ya yo pe yango wana mama Dinkela Lemba lo sako na yo mama Meje Sika Ozali ya yo pe yango wana matondo na bino nyonso ba oyo ba contribuer kana chaîne na biso za pambo na bino na oyo osema na kat na chaîne po te bande ko balanda ka ba yo kaka oyo to pesa bino ko information nzambe apambola bino ingeta ibobo ibo